Bonjour na peuple congolais, bonjour Biscagnos tous vos amis, Oezali, activistes des droits de l'homme à Congo. Naye sou na ko rappeler bino, le pays est en guerre, le pays est en guerre. Peuple congolais, ba somba bo moto na ote pona musique ezangatina. Toyeba ki concert wana eza pona réconciliation na bango na stade des martyrs. Ba liembonga producteur etali biso te. Mbonga producteur ba letali biso te. Bande kuna biso bazo kufa na est du pays kuna bande kuna biso bazo kufa. Est-ce que concert wana eza na impact nini? Concert wana eza na impact nini? Bango bazo maintenir date ya le 30, biso pe tozo maintenir date ya le 30. Papa mama bomba mwana no na ndako batela mwana nao soki bazana posa ko soutenir ba FARDC ba kokota na studio ba yembi. Ce n'est pas le moment. Pays en guerre. Tout biso to marchaka. Jiba zalaka. Wera zalaka. Batouana bazalaka te. Tout biso to marchaka. Biso to se sacrifier ba vina biso na ba mboka oyo. O ba wera bazala na ba poto kuna. Concert eko beta te. Papa mama kanga mwana no ndako. Ba 5000 francs na. Producteur mto récupérer ngo. Mbongo ane ke pas FARDC te. Ba FARDC bozo le côté, makambo ram to tsaba mbongo ekenda. Congolais téléma. Peuple congolais to téléma, tous à la main dans la main. Ceux qui biso jeunesse alelo to télémité, ba na ba ko téléma pona biso. Ba politicien to tia mitema. Ba député to tia mitema. Bazo salelo ko mon côté. Makambo este silence na minoko na bango. Bisonde ba jeunesse congolais o tozo télémé la makambo Congo. Concert eko beta te ingeta.